Abonnez-vous, Congo Esengo TV. Congo mbote na bino, mbote lisusu. En tout cas, toye lelo epa na bino, koloba na bino que to metaki en place to concevaki un projet justement pour nous permettre à ce que la population riveraine esika baza ko exploiter banzete bazala capable ya na ba école na bango bazala na ba banc, parce qu'on a constaté que pendant des années tout bazali ko exploiter la forêt, mais fort malheureusement la population riveraine n'a pas de banc. Bana baza ko tanga même le sol. Et c'est là ils ont ça que la qualité enseignement est à la rabais. École les aïe n'a pas banté, les aïe n'a pas porte, ils ont dérangé. Et je crois que la conscience y a monté surtout il faut à la case déranger. Il y a un autre ça qui appelle n'a pas tout nyonso ou bazaki na souci il y a que soutenir projet pour somba livre pour permettre à ce que tous à la capable à mobiliser ba moyens. De monaki parmi bino ba congolais bandeko na biso il y a eu la réponse. Il y a des gens à Congo et Sengo TV oyo ba répondaki favorablement na appel na biso basali à ce que va contribuer de manière substantielle ba mettre biso 20 ans. 20 ans là et qu'on permettre biso na onda mutozaki nango ya vente ya bali ya ko permettre à ce que toi atteindre notre objectif. Bien que tout ça li montant moko ezali ya makasi mingi, mais au moins l'essentiel est fait parce que tout moni geste ya bolingo o ba to mususu ba manifester. Au même moment to lingi pe ko inviter bino bandeko na biso ya ko soutenir ba to nyonso ba to akindingisa ko soutenir biso, notamment Congo Esengo TV ou contribution à bango ezali substantielle de notre point de vue. Tout allez na posa que binope boluka pour motiver bango, pour encourager bango davantage pour que prochainement ça la mieux, parce que ceci n'a biso d'aller ils allaient y a pour encourager bato bazali na makanisi ya malamu pour la population, bato bazali na makanisi ya malamu ya ko soutenir ba projet ya net zéro de proposaki afin que mboka na biso pe ba population congolaise va profiter. Ndenge tolobaka toujours, nul n'a le droit d'être heureux seul. Le geste que vous avez proposé, il allait peut soutenir bandeko mususu. Yango tozali koloba na bino, usenga na bino, bo s'abonner massivement na Congo Esengo TV, bo sala c'est que bazala ba nombre de vues ebele, ezali pe manière ya bino ya ko soutenir ba projet o ezali ko sala c'est que ça un avantage na faveur ya population. Autant vous s'abonner, tant que vous tala ba nombre de vues et ko permettre que bango bazwa ba moyen, tant que bazwa ba moyen wana et ko sunga bango pe ba accompagner ba projet ya sens wana. Et je crois que vous avez libosoté. Merci beaucoup na Congo Esengo TV. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bako s'abonner massivement. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bako landaka ba vidéo na bango oyo to pasaka ba message pour que ensemble tous en harmonie na idée à combat, idée à révolution, idée à changement. Merci beaucoup bobo sanate ko s'abonner massivement na Congo Esengo TV. Merci.